Bibi moke bombo nanga oya bolingo na pesi motema epai na yo. Bibi mama boya kosukisa kanisa o nakoboma zoto kobandima ngai kosala zoba te. La population doit savoir que la criminalité ne sera jamais éradiquée, nulle part au monde. La criminalité sera toujours là et la police fera toujours un effort pour l'endiguer. On fait un effort pour que la population soit calme. Vous devez savoir que les criminels aussi ont des méthodes. Ils sont en train d'étudier nos méthodes pour nous contourner. Nous demandons à la population de faire confiance en leur police. La police est à leur service, mais ils doivent être prudents. Vous avez suivi les criminels, ils ont parlé en détail, ils ont dit leur modus operandi. Comment est-ce qu'ils opèrent? C'est pour que la population... Mon général, depuis le début de ce mois de janvier, chaque matin, on est surpris de la découverte tôt le matin de corps sans vie à travers les acteurs de la ville de Kinshasa. Et vous n'avez cessé de poser des questions dans vos différents services de renseignement, ainsi que le groupe de lutte contre la criminalité, avec instruction de pouvoir mener. La terrasse, Morobo, soit na bandal, soit na kitambo. Tosangani, ale moko apesi na apesi mbongo. Baki zo mutuka comme express. So baki zo mutuka, ki ba bi da place ke mutuka na yoya. Na idée que maman soit grand frère zo bela baki tina hôpital. So le chauffeur a ya bongo, so ba teni place na destination ba yokana ki na chauffeur. Telemi wana après mutuka aye métro aye attendre chauffeur. Biso to yana to chesi chauffeur singa bugi kit bali chauffeur na ninga sima altoki na to ko best to boka e Nana kanga singa la samu to kanga singa wapi Valérie wapi OK dia za mission ye na ye te bo ya za na groupe yawe soki bobomi otie wapi ofandisi nsima oyo afandi atika liboso avanda na kiti obie na ndenge nini moto bobomi babuka kiti baletaninga nsima singa o soki okangi moto osala combien de temps singa o mpo moto 5 minutes 2 minutes 10 minutes ezalaka kaka mpo batie scotch na monoko non singa oyo mpo moto akufa esalaka combien de minutes soki batie eumelaka te so batie baluku batie scotch na monoko sikoyo donc oyo ezaka mpo ganga te Valérie akoyebisa biso ndenge asala vraiment makasi mpanga komona ete sebaka chef na biso wana chef na biso alingi na bandali oyo na bandali mpo na terrasse amisi na $10 apesi chef mosusu ake kozwa taxi moi tovandi zolabi te ete mopesi oyo tomeli basikre awa te toke epesi mosusu miso na likambo miso mpe na bandali moko na se kuna mondo epesi mosusu moyo telemi boya na de machete biso mosuma de machete kaka na nde yaka na eloko nsima oyo nde ezali te so mosusu chauffeur akomi oyo anozwa chineni taxi wana voiture wana koloba te biso ati mama azobela tozwa ye nakobisa telefone abengi mona nakomi wana na metro oyo kiti ya chauffeur yango liboso metro ape na nsima nga pemeni awa mpe ena mosusu na ye te so osi machete biso basakola bapassager bazoleka bazoleka bazosula nde liboso na faire 18 chauffeur mpo aya moyen abima te
nde ezomi toka na singa si mpona aganga mba moko je scotch mpona aloba te après chef na biso wana oyo amotuka aye abuki kiti alekisa ngila ndenge na nsima tovandi kiti yango te papa tovandi tovandi se na se boye kangi siko boye mpona aloba te je scotch mpona aloba siko eto mapesi ngo boye otoki Ok. Monsieur Bourou Gombe. Nani? Yo loba. Deva yo to bomba te. Na yo na obliga na tshela obliga ku fa biso na maboko na yo. Pe to kama batho. Ne tsinga yi. Na o linga te ke makila mu to tambulaka. Tsuka ni mu to le la kana ni. Pe manaye. Pe manana. Fa pe manana. Le ba kini na singa. Le ka le ka buiki na singa. Ise na singa ba je scotch. Ona lo ba ni ko fa na singa. De ko poser. Bon, va tout nager. Chico fait sa réponse. Chico fait sa réponse. Combien? Quand la vie faut suivre le désert par la presse. Combien? de déposer papa. Babylone combien? Eza banda to bandi affaire les jours de banda on a les jours quand même sur une semaine. Avant en décembre là il y a des D'abord, la population doit savoir que la criminalité ne sera jamais éradiquée, nulle part au monde. La criminalité sera toujours là et la police fera toujours un effort pour l'endiguer. On fait un effort pour que la population soit calme. Vous devez savoir que les criminels aussi ont des méthodes. Ils sont en train d'étudier nos méthodes pour nous contourner. Nous demandons à la population de faire confiance en leur police. La police est à leur service, mais ils doivent être prudents. Vous avez suivi les criminels, ils ont parlé en détail, ils ont dit leur modus operandi. Comment est-ce qu'ils opèrent? C'est pour que la population puisse savoir à l'avenir qu'ils ne puissent plus tomber dans ces pièges-là. Quand on demande un express, il faut prendre ces messieurs-là qui t'amènent sur la route principale. S'il va t'amener ailleurs, non, il faut refuser. Parce que cette bande n'a pas commencé comme ça. Ce sont eux avec leur chef qui droguaient. Mon général, depuis le début de ce mois de janvier, chaque matin, on est surpris de la découverte tous les matins de corps sans vie à travers les acteurs de la ville de Kinshasa. Et vous n'avez cessé de poser des questions dans vos différents services de renseignement, ainsi que les groupes de lutte contre la criminalité, avec instruction de pouvoir mener des investigations. Et voilà, aujourd'hui, le résultat est là. Et auteur d'extorsion de plusieurs voitures communément appelées ketch, que le membre emporte après avoir tué par étranglement à l'aide de ces câbles et autres cordes dures les conducteurs qu'ils abandonnent loin de leur commune résidentielle. C'est-à-dire, ils sont à 3, mais la bande est constituée de 5 membres. Il y a un qui est désigné, qui est chargé pour
la location d'une voiture. Et une fois en possession de la voiture, il va faire signe à un de leurs bandes pour que le groupe se retrouve sur une moto dans un coin où leur membre va signifier au conducteur. Et aussitôt arrivé au lieu, leur membre qui a eu au préjudice à demander au chauffeur qu'il va prendre un de ses coauteurs, c'est-à-dire une connaissance, aussitôt arrivé sur le lieu, avant que sa connaissance puisse accéder dans la voiture, les autres membres de la bande vont surprendre le chauffeur, c'est-à-dire en procédant à son étranglement, en utilisant cette corde ici, et aussitôt étranglé, on va les balancer au siège arrière, et la personne qui est chargée dans la bande pour l'étranglement est bel et bien Valérie Tomba Loboko Bamonayo. C'est lui l'expert en étranglement avec cette corde, tandis que Nzamba Djani Moussilia Ayashigo Tomba Loboko, il est le spécialiste pour scotcher et bander le chauffeur victime. Il procède à un ligotage, plutôt, mon général, du conducteur qui est déjà décédé. À titre illustratif, vous est présenté ci-après. Monsieur Ayembe Soule, taximan de son état, domicilié sur avenue Vunda numéro 16, quartier 2, dans la commune de Njili, tué par étranglement à l'aide d'un câble la nuit du 21 au 22 janvier 2020, dont le corps fut abandonné à bord de sa voiture Toyota IST de couleur jaune, plaque d'immatriculation 3012 AG-10 sur la nationale numéro 1, non loin de l'église La Borne, au niveau de l'arrêt de bis Carrière, quartier Mpassa 1, dans la commune de Lancélé. Et si cette voiture était abandonnée, c'était suite à une panne sèche. Il n'y avait pas de carburant pendant qu'on cherchait l'endroit où on pouvait abandonner le chauffeur qui était déjà décédé. Deuxième forfait, M. Ntumba Kaninda, lui, taximan de son état, domicilié sur avenue Kaouka numéro 19-35, quartier Kaouka, dans la commune de Kalam, dont le corps ligoté au bras, derrière le dos, a été retrouvé abandonné devant le lycée Sacré-Cœur Bossangani, en date du 23 janvier 2020, vers 23h. Nanga Jiri Kalaka na bakanyinga wepa ya mokonzi na tina ya faux document oyo na banda ko salela diplôme ya moninga nanga oyo asilisa classe ninga na zaki na ba difficulté na silisa kité yango wana na banda ko salela document na ye yango mokonzi ya kanyinga ko na situation. Document nini? Diplôme ya université. Diplôme nini? Diplôme ya médecine. Aussi osali lokola médecin wapi? Nga na banda ko sala na intérieur na Bandunduville yango na yaki awa na Kinshasa pona continuer d'étude nanga vi ba difficulté na zalaki nango yango na banda ko passer moi temps na centre moko en titre ya ko sala lokola stage te centre te ozali na centre te ozalaki na clinique nini na clinique Promedis eza na 10e rue ezali wapi soso na zalaki na Kimkole. En tant que nani? Na banda ko sala en tant que médecin. En tant que médecin, docteur, na kombo ya nani? Na kombo ya Paipai Kisangaro. Diplôme ya Paipai Kisangaro ozwaki ndenge nini? Diplôme wana eyaki epananga na bengaki ye comme na yebaki ye kaza moninga tosolola na ye na lingana mema ba dossier na ye quelque part
na centre moko balinga bafongola malheureusement esimbaki te yango wana na se serviraki na document wana mpona sala mosala non eza bongo te yo ozwaki diplôme na ye mpo olukele mosala odepose dossier mais na mayele wana ozwi diplôme na ye okimi disparaître obandi kosala diplôme na ye obakisi kombo na yo bandela nazwaki diplôme na ye mpo nalukela ye nake kokotisela ye badossier quelque part na centre moko mpona azwa mosala mais centre yango ezalaki lisusu opérationnel te yango wana nazwaki diplôme na ye nabakisaki kombo na nga mais kombo ezalaki na kati ya diplôme te kombo eza libanda ya diplôme diplôme na ye ezalaka ndenge ezali paipai kisangana yango wana na banda kosalela bon yo ozosalela yango en tant que dani na qualité nini nga nazosalela yango en qualité ya médecin mais malheureusement nasilisa nano classe te ok est ce que diplôme ya médecine bayibaka yango basalelaka yango na kati ya yo ozosoigne bato oyiba diplôme ya médecine okota na bloc opératoire opéré bato ezalaka te mais yo osali yango oza nani bon nasalelaki yango non en tant que médecin oyo nabanda kosala intervention te nakota mpe na bloc opératoire te mais nasaleli yango en tant que faux médecin wana oza criminel na société oza motu malamu te na société naza criminel ok aussi okotaki ti na classe nini bozalaki nini ti na classe nakotaki ti na 3e doctorat kombo na yo kombo na nga Jerry Kalaka adresse na nga navandi na avenue Louvezo numéro 51 na commune ya Kimbanzeki aussi osali na hôpital Boni te awa na Kinshasa apa clinique Comedis wana nasalisi na hôpital mosusu na intérieur nazalaki na hôpital na centre de santé ya Mangai na intérieur na Bandundu. Ok.